Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe bokotobe na YouTube. Bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa kabaviko le kabatunyaso Kilongo TV. Bonsoir, malgré on est confinés, nous, les adorateurs de Christ, nous ne cesserons pas adorer la personne qui a ceci le trône. Celui qui a un nom qui est au-dessus de tout nom. Le lion qui s'est fait agneau pour sauver l'humanité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mote Manangai. Kaimbi le général a été kotika biso fils aîné na ya lobité na kota ilanga malamu tali ilanga malamu yango kosunga orphelin kosunga ba veuf ata bato bazoloba yo sunga kaka okenda liboso yango toyeni awa ayena biloko ebele mpona kopesa bana oyo entre autres ba semoule ba loso ba madesu ba soso ba manteka et bomona ba image nyonso eza na tangi futa olakisa biso mpona kosunga orphelin fondation na ye oyo wana tokanisi mama Sisi bonga mama ya bana bayi mama ya basoda mama Sisi topesi mbote bisika zali na ba femme de la grâce nyonso tobosa binote mama Nana bisiko zali mbote na yo toza awa ye mikolonga no benge général Samuel Kaim toani awa tokota tomona ba orphelin et ça kitoko mingi on a tant que futa yo papa na lola esalika kadio Yesu matia nazana mususu se libanda na nga ezalika kayo kati na nga ezalika kayo yawe nzabela nga azalina eloko ya kopesa te bana oyo pe bazana eloko ya kosongisa te. Bon, lelo na elimino bapaya bomoni bango boyambi bango te ngai sepelata boyamba bona il faut qu'elle se manifeste. Dans la fondation Samuel Aïdi Kaimbi. Amen.
Ya Samuel Azanai. Na beta mno lisolo? Solo. Ya Samuel Azanani. Aza mwana ya liboso ya général Delphin Kaimbi ote kotika biso. Abagite. Toya ne awa. Bobi mama na ete. Bobi te. Moni bobungi. Toya na mama Sisi. Bobi mama Sisi. Mama Sisi na bintu na Belgique. Mais fondation Tutazo Kambango eza ya Samuel Otoane awa ya Samuel ye. Vous savez Kinshasa, il faut aya otala bino nde to meme no bilo ona kombo ya fondation Samuel Aidi Kaimbi. Tozala awa et lelo tozana président kombo na ye Samuel Adi Kaimbi yenda zali responsable ya fondation donc eza pour na biso mbala sukati. Je crois que à travers ye mambo ebele à travers la RDC et au Salima, je crois que biso tozala na simane simplement pour na soutenir ye de façon que vision oyaza nango a avancé à kende liboso et to ebi ke nzamba opesa mela lokumu. Merci. C'était la pasteur Maboko. Voilà, maintenant on va voir les impressions des enfants avant d'avoir maman Marie, Nathan Kifuta, qui va parler. Nanya Oloba. Nanya Oloba. François. Wabi François, Téléma. Il y a François. Abukanaka Colonne. Colonne. Colonne doit être vrai. Yo. Oh là là. Siko. Téléma. Abzako vanda te azakola la kaka. Soki ka boyo ko vanda te ko Téléma te. Akoma ki penza koka. Ye mo ndi mo bulu pe leki yango azozonga ka boyo. Sinon te ça va un grand pas. Ezaki ki ya kufa. Et François. Ta caméra, Olobini, la fondation.
ntango ozonga nzambe azala na bino eloko oyo nyonso batiala bino babonga bango moko badina na nkombo na yesu nzambe apambola bino apesa bino sumbongo oya kobobosa betela François maboko mwa mwasi nani aloba mwa mwasi wapi ye apesa maboko ya nani azwa Kabila voilà yesu eza kilo mona akoka nesi komema te ya Samuel zo ataji allez Kabila telema Kabila bakasalo kona mnoko te Mardoshe yaka ya Mardoshe otelema ya Samuel akasi voilà aye opesa allez avant loba ya Samuel aloba te voilà ya Samuel aloba mwa mukie kaka yo ngo loba nanu aloba nanu yo loba bien Mardoshe loba nanu yo loba bien loba serré ya loba loba topesi nzambe merci ta bayeli biso biloko kiti sakati ili kukumera makasi allez loba siko soso loso masangu lelo ko wana oloba te ya Mardoshe olobi ninde lelo fondation Samuel Aïd Kaimbi beotala bino merci nzambe apambola bino abakisela bino ebele oyo ezangi nzambe amona libotela bino mosala na ezonga nsima te kende liboso nzambe apambola yo abakisela ezongi merci betela tulia maboko nzambe ya bafaible éternel Dieu 3 fois saint lelo papa na bikamwa atako papa Samuel alobi ete ye azali orphelin te me azali orphelin éternel orphelin moko oyo akanisi baninga na ye oyo akiti awa papa kolo na bikamwa o Yesu na oyo ye atikalaki na yango akokaki kokoma égoïste akokaki kokoma koloba ete ngai tata na ngai akufi to oyo esungaka bana sans intérêt lokola ye alobi intérêt na ye nde yo moko futa ye oyo kanisa mpe mama si pesa ye kimia éternel Dieu 3 fois saint nayebi ete papa ntango mama ye kotala biso na nsima alingaki koya me akutana na ku oyo yo pernetaki ke esalama oza nzambe kotika bele nzambe kotika liboto te accompagner papa na bikamwa pardon fondation oyo y compris tala basale na yo bakoti likambo yango lisolo yango mpo bayebi ete lisolo yango eza lisolo ya bar te eza lisolo ya baflat d'hotel te kasi ezali lisolo na yo papa na bikamwa atika ete yo moko otambolisa bango ofulusa bango na intelligence na sagesse discernement na yo papa na bikamwa bamemisa fondation oyo na limemia nyonso na kombo mwandunda mwa mafuta mbila toye na ote obaki semul oyo nini bongo oyo oyo nini asi nalinga baloba yango bien nde mutu alobi yango bien nata serena oyo bien onini naoka te nini yoloboni Spaghetti. obi Spaghetti. nani aloba bien koleka ye yo nini Spaghetti. bongo yo nini Kabila Spaghetti. naoka te olobi Spaghetti. oyo nini Spaghetti. bongo oyo sikre to sukali oyo nini mafuta to huile bongo oyo nase nango tomela miliki te ofale pa mela miliki te oyo nini
Bongo oyo. Nina laxi note. Oh Nini. Na français ba ma des na ngama ma deblo. Oyo. Na so Nini. Biloko fondation Samuel Adi Kaimbi a memé biso yango. Bo sepel to bo sepelité. On fallait pas beaucoup de soso était hein? A beaucoup de soso après a bioki ma beto malam. No lingaka bongo. Tozana pasteur n'était pasteur ce message ezali na bana. Un message d'encouragement, un message d'espoir. Papa Mso, papa Georges, as un pasteur. Allo bateau, allo badé. Pasteur. Alors, mes impressions, pour moi, tout se passe bien. Comme j'ai dit, je viens ici non pas par intérêt, mais tout simplement pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et moi, mon seul salaire, ce sera leur joie. Et ce sera leur sourire, le fait que demain ils puissent être des gens. Pourquoi pas plus tard les aider d'une autre façon. Et comme je l'ai dit, pour moi, le plus important c'est de redonner à ceux qui sont dans le besoin. Parce que je peux profiter du fait que j'ai un nom qui me permet d'être entendu. Alors, au lieu de le garder pour moi, je préfère en faire profiter ceux qui sont comme eux, qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas eu la même chance que moi dans la vie. Ceux qui sont là, qui ont peut-être été abonnés par leurs parents, ou bien que, comme moi, un de leurs parents ou les deux ne sont plus parmi nous. Alors en tant qu'orphelin de père aussi, je préfère donner à comme j'aime les appeler, mes frères, plutôt que de garder tout ça pour moi. Parce que sans l'aide, sans mon aide, peut-être que certains ne pourront pas manger, peut-être que certains n'auront pas de droit où dormir. Alors, je préfère utiliser mon nom à bon escient plutôt que de sortir pour faire des choses plus intéressées. Car dans cette visite, il y a absolument aucun intérêt. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ceux qui ont aussi des moyens et qui n'arrivent pas à faire ce genre de gestes d'amour et de compassion? À ceux qui n'auront pas les moyens, comme j'ai dit, ils peuvent passer maintenant par moi. On laissera les coordonnées dans lesquelles ils pourront nous joindre pour faire un don ou n'importe quoi. Moi, pour l'instant, je suis ici, mais bientôt je vais rentrer pour étudier. Mais mon départ ne signifie pas la fin des aides. Les aides seront toujours là. Donc ceux qui se demandent comment aider, maintenant je peux être la voix des sans-voix. Et voilà. Un petit coucou à maman. Alors maman, comme je t'avais dit, je voulais pas partir d'ici sans avoir fait... Je voulais pas retourner en Belgique sans avoir fait au moins un don dans un orphelinat. Et Dieu a fait grâce que ce soit celui-ci, où on est déjà passé. Alors, j'espère juste que le peu qu'on a pu donner pour les rendre heureux, et que demain ils aient le sourire, qu'ils puissent manger à leur faim. Eh bien voilà, je pense que Bolandi, Bomoni ndenge nini bana basepeli, bayambi ndeko na bango, yaya na bango, se retrouver, c'est qui sali moi bien. Pourquoi toi avec moi retambe tolier na biso ensemble to sepeli na biso, ya na on likambute. Na za bandeko na nga, nanya oloba. Nanya oloba ça bien. Yaya poussena. Bonsoir. Bonsoir. Kombo nai. Divine. Français to linga.
Lingala. Beta on a lingala. Il y a divine. D'abord, quand il y a un orphelinat, vous avez un bosso déjà. Bon, quand on a un bosso, on a oya awa. Et ça l'onde. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. Il y a trop de monde à bana, que c'est pelé na bango, genre. En tout cas, c'est pelé singa lissus ma casse vraiment. Ok. Ils appellent un bande comme ça, bah ma coquille, mais tant que ça va penser à un orphelin. Au quoi ça va en ni baolanda. Bon, quand on a battu au bazar na ma coquille, mais moi, j'aime ce moyen qu'on y a tant ce bâton exacté. Aujourd'hui, biso ceux qui vous ont quelque chose pour la fondation, donc permettre d'aider bino ko ya ko komisa biloko na bino beaucoup kotinda. Maman Sisi Olanda ou maman Nana, moi mbote ça bon bien. Maman Sisi maman Nana, mbote na bino sika bozali donc nalela bino fort. Merci beaucoup. Nanya koloba susu. Comment nani ya? Et la médite la caméra et visite à Libosoto déjà il y a au final. Et ça l'onde. C'est un bien marquage, la c'était vraiment. D'ailleurs kakango mais le long amont a commis sur le terrain dans la sentir bien marquage de bana ba CP na biloko to eli bango. Donc na CP makasi ba yami biso kitoko. Dans le premier merci de pamboli biso na cirque un jour sur Royal sous et un sous katé to continuer ka ko kotala bango. Merci beaucoup. Yaka mikono bien général Samuel. Général Samuel osa makamba malonga makamba. Je comprends ya. Fondation toujours. Fondation Samuel Adi Kaimbi. Bon. Biso nyonso tozali na sima na ye awa. To accompagner pour na kotala bana biso baza to benga bango ba bitikete to mo benga bango bana biso nga ezali mbali boso te ezali déjà troisième fois to ya awa to ya liboso na mama Sisi après to na mama Nana tout oyo nde to ye na général Samuel Kayimbi ye moko ye wana point kitoko totali bana biso to sepeli makasi ndenge bato kutu bope na bonne santé ndenge to kutaka bango bibilo to meli bango yango wana yango ba vivre na ngo ça la ka bien kitoko yaka ser na biso comment on a Ruth Yarit et ça lui on a une visite à l'élo. Bon en tout cas c'est linga vraiment kitoko makasenga c'est mon motema vu que zali mbali boso na ngana ya na orphelinat mais c'est linga vraiment kitoko makasiko visiter bon orphelin comment on a au travers de l'hôtel, on toujours la Pessi. De toute façon, ils nous ont bénis. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est un grand jour dans nos cœurs. Donc, on croit que ce n'est pas la dernière fois. Non, ce n'est pas la dernière fois. La fondation Haïti Danger. Merci beaucoup. Voilà, Nathan Kifuta, on est pratiquement à la fin de notre entretien. Il y a visite, nous avons vraiment la souka. Merci na bandegonion sur la vidéo. Merci Mingi, pas maman Sisi Bunga. Merci et pas maman Nana bandegonion sur la fondation Samuel Aidi Kaimbi. Et voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pourquoi pas. Allez-y. Donc, comme j'ai dit, nous sommes la fondation Samuel Ahadi Kaimbi, qui est mon nom, ma personne. Et encore une fois, je profitais de mon nom, de mon influence, aussi peu qu'elle soit, aussi petite soit-elle, pour pouvoir partager avec les orphelins. Et donc voilà, il ne faut pas croire que pour les gens qui se disent oui, j'ai peut-être des difficultés à venir jusqu'ici, tout ça. Il ne faut pas croire que c'est pas en un seul coup qu'on va changer les choses, qu'on va pouvoir les aider, mais si chacun vient donner le peu qu'il a, à la fin, ça fera une grande chose pour les aider eux et par la suite d'autres encore. Et donc, ne pas croire que le peu qu'on a, c'est pas assez, c'est même plus qu'assez. Petit à petit, venir donner. C'est comme ça qu'on crée un tas de sable, c'est un grain par grain qui à la fin forme un tas. Et voilà. Merci beaucoup.
Voilà, on est pratiquement à la fin et je dis merci à tout le monde et profitons de cette occasion, aider les orphelins, penser aux démunis, ça fait du bien comme ça et c'est une façon d'arracher les bénédictions. Certainement, on est déjà bénis par rapport à ces gestes et merci à vous. Merci à la Fondation Samuel Adi Kaimbi, merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à Nathan Kefouta qui est derrière la caméra, merci à Gauthier qui est le trésor Antigne, toute l'équipe de la Fondation Rabbi Mavinga, merci à vous. À la prochaine, merci. Papa, on est singing. Oh, kasi na kani yesu. Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh. Oh, papa continue suki. C'est na défi. On continue suki. On va comme si na bandi papa. On continue na bandi. Na na défi. On va comme si na bandi. Go, prends la vie. On a suki na papa. Continue suki. On a suki. On va suki na na ko. Papa, on faut suki. Qualité maman. Oh. Mama, akati osuki ndenge nini? Osaleli produit nini? Mama na ngai, tala produit asali Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susu te. Et kati yesu te komi ngai. Na sala ko suki de na kata osu. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc comme singa. Nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la Basuki Nadiso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, je explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts,
International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vi ko le kabatinyaso Kilongo TV